de demander à Dieu pour qu'il nous accorde tout ce qui nous manque et qu'il puisse nous aider dans notre croyance. Ainsi, nous allons appeler 3 personnes qui viendront intercéder. Nous appelons d'abord Papa Adrien Fokansambou. Nous appelons Maman Diaconesse Florence. Et nous appelons le révérend Pasteur Bianco. Nzambe mwana tata jalunga na kiangali nzambe molimo sato tata jangela kutima bino basato kati na nzambe moko to bengi yo papa Simon Kimba mkiangani papa Simon Kimba mkiangani papa Simon Kimba mkiangani nzambe molimo mosanto to koloba nini na mkolo monene papa oyo tondisani na nguya pe mapamboli ya le 12 octobre 2024. Merci na souffle de vie o le siko pesa biso na mokolo malelo o toko kobenga manisusu batukati na mokili pamateni likati na biso bazongisi milimo kanisela bango ata na moko bolamba basalelaki yo na se na ntango miki mpe bazali na posa bakoma na esika papa bakoki te parceke sante ezali kopermetre bango te kolo molimo ozali yo nzambe yo obikisaka nzoto mpe milimo na bana na bato na bandako na bopito na baprison na bazamba na se na mai likolo na nzete papa bikelamu na oyo bazali kosouffrir biso mpe tokomi na esika oyo ezali te de banzoto ezali malamu papa tomeli bakisi ya ndenge na ndenge mpo tokóma na oyo esika kasi ndenge obongiselaki yango yango ekokisami nde totiema bolongo na se mpona kozongisa matondo mingi na monso oyo kosalelaka biso papa Simon Kimba mokiangani tata tokoloba nini tokosenga nini tolakisi yo mokili te papa Simon Kimba mokiangani mpo ezali ya yo le 4 coins du monde oyo epesameli na yo nzambe molimo mosantu papa otie biso bato na mokili mpo ete tokoka kopesa yo maboko tokoka kosalela yo nkolo kasi tozali ya kokoka te limbisa bomoto na biso na se na ntango
o tolobi tosali tokanisi buta ntongo elongo bomaki te nzambe ya mawa limbisa po tokoka koyoka kolela na biso. Papa asimani kimba nkianga nozali solo nzambe ya solo papa le 12 octobre 1951 yo obongisaki yango na bonzambe na yo po tokoka kotika nzoto na yo ya liboso olata nzoto oyo ya misato na kombo ya papa Simon Kimba Nkiangani po tokokisa maloba na yo continuité ya mosala na okati na mokili mpo na biso bayindo surtout pe mokili mobimba. Papa limbisa biso pamba te tozangi bososoli na nzela oyo olakisi biso ya lobiko tokotambolaka ntango nyonso ndenge kolongolwamaka te na bokonzi bwa yo. Tala pasi eyengeli kati na mokili kufa maladi nzala bitumba mpe bacatastrophe naturelle ya ndenge na ndenge po ete ngai kimbangisi nani na sosoli bonzambe na yo te. Papa toye kolela na se na makolo na yo tozali kaka se bana limbisa po te kimelo mosusu ezali te. Limbisa bomoto na biso papa le 12 octobre oyo ezala naissance de nouveau kati na mitema na biso tobombana totambola ndenge elingi yo po ete tobikisa mokili etondisami na pasi. Butu moi papa bana no bazali kolela makila na bana na bato bazali kosopa na lokola liziba na mai na ntina mosusu te papa tozangi koyeba yo kololimbisa pesa biso sagesse intelligence pe discernement tambwisa biso kati na bobangi bayo pamba te yango ezali bandeli ya mayele tolakisa na mokili solo toyebi nzambe po ete tozwa lobiko ezangi suka. Tika ete opesa biso sagesse opesa biso bolingo na solo ezangi hypocrisie po ete tokoka kosimba na manda mama tosala mosala mwa yo oyo yo nzambe otindelaki biso surtout na mboka bapaya. Papa tokoloba nini na tosengaka te yo oyebi kati na mitema na biso mpo osondaka yango. Tosengi encore une fois merci na bolingo monene okolakisaka kati na biso. Tika ete kimia ingela kati na banzoto mpe milimo na biso kimia ingela kati na mabota na biso kimia eyingela kati na lingomba na yo à travers le monde oyo elingi esalema uta ntango okino ntango ezali suka zala seko mobateli mabe na biso limbisa na nkombo na yo tata mwana molimo santo.